Moi je comme mutu moko boy ko mo loba na télévision bat batala ko ba vie belé fo ko ba mamnyo ko loba na mamnyo ko loba te TV tombola ka ekitisaka et ça bilo musoko loba ngo yo monyo zo loba bien mais bat babaye na bango yo maintenant ndenga musique on a prête nanga soit zo reconnaître pena que te musique na sala et ça les fier en tout cas naza honoré parce que babulo tondo sala o bat musu bandima pété ki roza et ko koma bongo mais ceux qui prête nanga on ndima bongo carré déjà tenga na mona ngo ya kalikambo temps moni ndito raboye nga na za conseil mo ba pesanga moni elo esila na mokilité ba welela ngote ya ba succès ba mbongo kobota ba mituka ba welela ngote parce que au mona to kufi to tikango ba l'art to tikango ba succès ba tumuso bando sala ngo ça veut dire eloko o esila na mokilité ba welela ngote. Mais nga na olingaka kete ezalaka honneur ya maestro parce que grâce na yango bato bamona biso na mokili to se bazaka te ke motu mo asalaki yo après so longwe mbamo ennemi no liboso komi finga lisusu ndeko ya Congo pona masolo ya culture ya Congo oyo ka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoba information ndenge esengeli mwene mama ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya jemima ibele Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir de partout, ça dépend à laquelle vous nous captez. On s'est nettement bienvenue dans votre émission FOPS. Vous le savez, cette émission est la socio-culturelle qui est là pour parler de tout sauf rien. Mesdames et messieurs, là vous voyez, nous sommes air de Kinshasa, pile 12 heures pour travailler, pour vous donner toutes les informations par rapport aux infos et à l'artiste Nabino. Mesdames et messieurs, vraiment j'ai encore le réel plaisir aujourd'hui de recevoir cet artiste. Vous le savez, c'est un artiste bourré de talent au nom de 7 étoiles Materazzi. Wazali Moko Yabanavi. La nouvelle Olilo basala la fierté tant total le oyo mais Fabro après ça biso ba artiste au baza valablement représenter culture ya mboka otomo na ba site étoile Materazzi. On va essayer de parler avec lui par rapport à Azana Studio ou comment azo travailler pour que AC Pelissa bino de partout oyo bo talaka savoir faire naïe. Restez connectés sur votre chaîne pour tout détail de cette émission. Aujourd'hui on va essayer de parler avec lui par rapport aussi il y a Makam Oyo Maestro Fabio a parlé de bien de lui. Oyo, il s'est passé battu de partout et comme ici peut battre mon sous. Laissez-moi remercier notre équipe qui travaille vraiment frère Moulin. Merci à vous qui solo et qui était de la caméra. Merci aussi à vous et le prof qui contrôle la machine à montage. Et merci aussi à vous notre chef boss le vrai et le grand pétrolier Dallas JB Koumalou mais c'est très puissant, très humble. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là je vois Ronsar Massa, ma partenaire officiel de cette émission, à Archevêque le Bobo, Zéro Fénia, Movier Odulo Mampouya, boutique exemple là bientôt retour à Kinshasa pour clore Maman Chouchou Natati là, vraie femme d'affaires depuis Paris, Naomi Mackenzie la fille Sublime Souzy, Ballon d'Or à Paris qui me suit depuis Paris. Qui sont là font la bisso. On va essayer de parler avec cette étoile Materazzi. Bonjour président. Bonjour mon frère amiral et puis bonjour na batutu ba landa biso partout dans le monde entier quoi. Vous êtes toujours propre et soin non deux artistes moni surtout devant ba patron na biso faut payer ça toujours image yo mo la tendoza si c'est moni musala to salaka et kenda na mwana tout pour prêter koloba bien ko respecter batou ko ça la musique est bien c'est ça. Voilà, mesdames et messieurs, allez-y comprendre, c'est lui, cet artiste. On va essayer de parler avec lui. Comment artiste au Boébi source n'est parcours pour ne pas trop rappeler encore. Vraiment, on va essayer de parler avec lui. Naba Obo Tinda qui bisoto soloane. Cette étoile, Boni Makambo, Boni Studio, Évolution. Non, ça va toujours ça la décollage. Merci Naba Toutou. D'abord, on a respect, perception de Materazzi chance. Il y a eu un mon abisso et puis on a consommé mon abisso. Non, ça décollage pour Nabango. Pour la décollage, on a payé deux chansons. Trois si je me trompe, on a payé ça 5 kg 800 na gare centrale, na chef de ville. Mais là, on a payé ça bango album Nabango. Album na bango décollage mais ils ont ba futur on a sali banda mais na moi ils ont la mais album na bango ezoya
décollage on a parlé de featuring mais on a remarqué jusqu'à ta featuring était na frère no moko boleka na Villanova parce que bato pe bazo c'est le moment natal le on a ibrato mo featuring na bina filé moi bekampe et ko sala so bato ba mo ka subileng oyo bo pesa bango na Villanova non kalate bazo na bango kalate bazo na bango et ça omoni ba frère na ngana to chulunga la la mutu na mutu asana mamone meto okutanto emba to emba kutu album ba pesa biso cursus mutu na mutu na nzembo na ye mais là mutu amola kisapena que bon nzembo na emba o ezo futa nini esa nini na biki bato musu to zonga ka to sala suma mbona c'était toi tout ça moto to bit na le oyo to ebi départ na yo mais so fabro osala toujours na position moi bien naie toujours respect silence toujours musala na o mais na début na carrière na yo to mona ki mais so fabro franchement tout ça clair bana ko soutenir votre frère binafilé mais le on a remarqué ça ne va pas le hier et c'est dimanche passé à tous à la invité na émission moi ya Congo Web ba tourner par rapport ba frère na yeba na o ya bimisa ninga musique wa sa fierté il a cité 3 personnes atangi pe na kombo na et ça ko ni tongo ka pe maestro vraiment atangi ba artiste ba o sa la fierté ya bana o ya bimisi a cité na kombo no c'était toi. Mais dans la musique, on a prêté, on a soit reconnaître que la musique na sala et ça les hier. En tout cas, on a honoré parce que babulo tondo sala au batumsu bandima pété qui rose et comme bon. Mais ceux qui prêtent na on dit ma bon carré déjà. En tout cas, merci grand prêtre maestro. Et puis na ebi qui ya ko ça répéter. Soit le balo mambo bien. Ça on t'a selon cas parce que pas à qui s'attend moi mon ninga muso passer pour que tu ça na faut du son aussi qui est vraiment vrai. Neti ceux qui maestro kumisinga. Est-ce que depuis to fano yimo na lo mambo bat? Même pas. Ah, so maestro kumisinga. Ngana otano keseni. Si normalement o biso na light music on a tout ça qui pena kité. Au moins ba kumisaka batu muso ebele. Mais ba kumisa côté mais na salika effort kité. Boulot na ngai convaincre pépère mon arrêté na ba leçons au pesa biso ngai pe na comprendre les leçons et puis na ça boulot bien les autres za ko libanda quand même père reconnaître que te matériasi aza parmi ba toi ça la fierté na mais ne peut manquer hein na donc nous sommes normalement na za moi na est important fa ça na salon boye est important pour nanga c'est ça ici ka oyo salon pe pour na bato mususu bande ko nga mususu pe dérangeant ngate c'est étoile yo oyaka ko pesa pena makambo o batutu batala biso de partout ba contrôler ngate chanson na wana o tsaka na 4 albums toko za mo extrait nango o lelo o eza jusque là etikala so ba betisi ba chanson ba artiste ba lekana Villanova ba tsaka pe chanson na kupenda sana I love you Ben Willy mon amour libanga eza une chanson promotionnelle il y a plein qui était si je me trompe pas ba frère na biso ba to longwa y a les brator na ba taboche ba longa ebele ba adada siko plus to sikali koto tikala maman makambo mo bosse pina to sikala makambo te tikali pena kete koto guerre to mi ça pas album na date moko siko comme nini et comme que tout ça la cursus album en mouvement normalement des ba frère na biso ba longa bongo maestro ko ça l'album na mais après ça biso chance biso ba to tikala pena kete to ko bunda bitumbango. Vous comprenez? Les Tochesco album Bachepena Zigida. Carton Batamo Loba. Oh Zigida Kaka total bango na nzembo. Après Bache nzembo nanga. Bangate. Na bangande na biki na imba bien et puis na mélodiste. Na bangande. Et puis ba massa muso ba ocha banzembo bango na sima nanga po ils ont nzela po nzembo nanga pesa ki déjà. Nzembo no ils moi risque. Oh mais t'as un risque bon parce que t'as la disque ba vient biso belé ba ferré ba fali ba maestro ba grand mopao ba papa chéri so ba chanson promotionnelle so ba nzemu so yango ekunda mareyo kana rosoute mais yanga no ti le beta amu passionné ti le beta parce que na concentrer travail na chaka esprit et puis na mélodiste na chanteur malonga na chanteur oh soigner la pe batu na nenga makamu soso. Le cette étoile après tout départ wana mouvement sozo qui charisme et succès mais on sent que le haut toujours moins humble ozo toko tamba boîte partout si bâti 3-5 artistes et franchement cette étoile osa par un artiste on a même moi simplicité toujours pas trop parler par rapport à frère normalement faut des fois on a parce que na commis moi je suis comme mutu moko boy ko mo loba na télévision batala ko ba vie ebele fo ko ba mamnyo ko loba na mamnyo ko loba te TV tombola ekitisaka et ça bilo muso ko loba ngo yo monyo zo loba bien mais bat babaye na bango yo
bato mosusu bango so TV ba comédien na biso na total aye asekisa biso bato mosusu bite o responsable o artiste ayo loba ayo yemba comprendre différence ya li ya moment na garder attitude wana et puis talaka vient na biso grand mot pas utile le son moni talent mo bimi vraiment talent pena ya makasi pena est-ce que quadra ako kama sumutu est-ce que le roi de la foi ako kama sumutu lelo ba vient na so beriti watana be ok péché boué star on comprend ça va mais baza batu basali mambe belé pe bako boya pe bisoti mais au moins pena pesa attitude mo boyete mutu pas so batu musu ne ba ya bongo faut topesa bango valeur pour toza ba yaya na bango tous à moi Clinton le son à bateau tu as vu comment relation frère na yo même sur le bateau mais faut le ba moquer parce que on ça ensemble c'est tout solo na mo to ka ba ka avina aussi c'était toi lelo oyo tous à clair tu bi frère na yo bina filé na maïs fabo moi contact qui a été après ça que combo le lève du maître lelo oyo mo bengi erreur du maître bina filé pas répondre tant maître après ça que mon to combat comment bien erreur c'est que yemo aza maître mo ka zo ba sur le ko salaté et moi par rapport à ça ko tala ndenge ba ne ko tombola lelo oyo comme moi guerre et moi tant que frère na yo tant que président na yo moi mbilinga za na kati oko pe conseil ni to ko lobani avant il loba en tout cas on a focalisé dans l'album dans sala en tout cas on sien na frère na respect pour na père pas comprendre ga elo frère na olinga ne ba bien e bande kwa moi mais non yom to informer parce que ngana na sti bité pena bon ba coopérer sous yom to informer yom to informer en tout cas ngana na information tuna bina ba senti bon là na tuna ga ba boulé ba tous ba ngo yo ngana biso squat moi conseil en tout cas frère n'a comprendre yo na père et les gars non bien son les années c'est ça ka ba succès tout ka ko zo tout ka parler yo ça na ngome ki en tout cas ngana za information terre en tout cas pena ngana yebi pena terre ngana yebité ndeto boy mutu na ba kanisi na ye ba tumso za akana la vie soit comme moi néo boy fou à moment na batu ba tumso ba kana la vie fort. Voilà, mesdames et messieurs, allez-y qu'on va vous comprendre cette étoile. Allez, cette étoile, est là, oyo. La musique, la génération, est-ce que vous avez vu frère, la musique a maquillé les mains, ils ont le monde assez. Est-ce que la musique, c'est la musique qui c'est obligatoire dans la musique? On peut pas la musique, mais à Salima, ils ont bêta, mais œuvre, texte, mélodie, ils ont la musique. Moni de Toraboui. Nga na za conseil mo ba pesanga moni elo esi la na mokilité ba weli la ngote. Ya ba succès ba mbongo kobota ba mituka ba weli la ngote parce que au mona to kufi to tikango ba l'art to tikango ba succès ba tumso ba ndo sala ngo ça veut dire elo ko esi la na mokilité ba weli la ngote. Normalement nga na mona ngo ke ya temps soki o sala succès na mona ngo ya normal. Ce qui est pas ça succès na biki ndo ya osala bongo ana mai na makila lokwa nga pe na osala na mona le monde normal quoi c'est le temps pour yo comme musique o te pena texte mélodie o se pena na œuvre ndeko na salite en général na cité combat mututé et il faut pas que manze mo texte pena bien la nité musique ma mutu na musique kaka bon les basala ba musique wana moni ba musique lelo na musique esimba raté les basala ngo esprit ke simba et puis batum susu bazalaka so kitam so longo na mouvement na bango amoni alaxa batoki na yekoli makasi fort yo ka shooter tamu so batune pe ba moni ke ya yo ka te batiki bongo et puis batum susu akomoni yo ka pe na ben ingénieur te et puis batum susu pe ali ngasa musique kana ndenge ya monele salango yango comme asko berera mais musique ngai bikeza comme on le beau salango pena so muta bon so mabe mo ekoti parce que ya no kwa libulu taka bobeta musique ba mona ka bobeta mais bino boyima na kati ya musique so muta BBC batutu bazana matoi ba comprendre que tek mutari ya ka kopa ko bakisala ba mayele dilo otozo ngana kati ndako na mino parce que to so la mama na mama ndako na yo 3 jours Air Force One le peso alonga sali chemin na tant que yo pe famille kaka eza nango tant que mo singa bino so bokende ke na bino to msusu zo mona ba erreur o yo po sala kolonga ezo continuer kaka na kati ndako na bino. Bon 3 jours za mukolo moni discours na ngezala ke ndeta boto ba grand garçon mutu muso mona nti mambo na débit mutu muso mona nti mambo na katikati mutu muso mona nti mambo na suka
Ça veut dire côté vision côté Zalila qui est kolonga pas ça mamnae. C'est ça. Mais ngana olingaka que ezalaka honneur ya maestro parce que grâce à yango bato bamona biso na mokili. Tout c'est bazate que mutu mo asala ki après so longo mbamo ennemi no liboso komi. Finga lisusu. Enfin lisusu. Te merveille na kati ya mouvement. Songi. Za mouvement. C'est le l'artiste Feriko la sali dynastie asangisi bande kono to idée wana. Omuni onde nini. Tanki artiste. Kasi mambo ba artiste faut bazala na ngo na olia osela polémique. Moi que vous en a moyen mon boy wa na jemo boy ah na sanga tamsona ba masana ngamo na sanga tamsona ba ndeko ngamo boy ça la jemo ba vient na ba faire la ba sama mo bien mambo yango na ndi kongo za na besoin neti ba biso boy ndi to sala ndule boy so ki nzamba pamboli makambo ekoti tondo bule to sala ba innovation ba mamususu ba ve ba sala te po et tombola ka musique kongo on comprend c'est qui bonda ouais yonde. Bon, on a une musique de toi, on a comme un niveau juger ba œuvre mais la bi que maestro soit risqué mais c'est loco et ça a idée et puis ça bien ça nanzela. C'est toi toi chité non le long de autant la lecture en musique. Musique est comme international, format français, featuring un artiste international pour que au comme international pour vous. Tant qu'il y a un artiste, pour nous à l'international, il faut toujours qu'en français, tout ça la futur un artiste. Azaliban Namboka pour que les locaux internationaux, la musique, ça la œuvre, ça la bien, et ça la partager partout dans le monde. La musique fait ça œuvre. Moni là tout ça là featuring on attend sur le volume. Là ba featuring hein. Ça le featuring on vient dans Célios Scram, l'album naïe. Merci d'abord grand frère pour notre invitation à état d'esprit. Na yembi na masana Angelos. Na yembi na sœur na biso Altesse en Belgique. Batila. Na yemba suna Blana Moussaka. Na yemba suna artiste na biso nani en États-Unis nani ndeko ya yemay prod. Tout ça. Ils sont belé. Na ça ba featuring mais l'album na ngati. Ndi ba sengyo et mon album. Na ba ndeko na ngona. Vous comprenez? Ça veut dire là on a ça ba changeona et même langa pe que artiste on attend sur côté na biso. Ba yebi pe na mo mingité à travers nga ba yebi payer. Nga pe côté na bango tamso na ba Canada kuna ba yebi nga pe na bien tel à travers ye ba oui zo sala pe na que j'aime boye moni babilo mam pe to nga to sala lelo ba papa me ba sala nga déjà ba we ranson ba sala nga ba Koffi Olomide ba Fally Ipupa ba Ferrego la ba Maestro Fabro ba Héritier Watanabe ba sala nga biso pe tozo ya na lokolona ils mambo sikate quoi. C'était toi lelo ba qui c'est bino ba artiste bon négligeable matanga ya ba artiste et comédien maman chako tout ça biso ba moni même pas présence ya artiste moko sauf que important puis on a même pas na reposter parce que bon ba page on a tique question na poser bino nyonso ba artiste boya ka trotter na matanga ba artiste et comédien mon papa ça c'était toi jusque là même pas tout pas maman chako est-ce que vous avez souvenir ni artiste maman chako tant qu'artiste aussi. En tout cas, moni na loba moi lo mo boy. Moni ba frère na biso na ba sœur na biso ba comprendre biso. Mutu so ya matanga no. Aina o sa tapage. Aga ba mona ba moni. Mais mutu so o za pa yaki matanga note. Mazana mawana motema. Mutu so yo panza mbongo na za na ngo ba mona 6 oh 6 vous comprendre. Mais na matanga moninga kofi. Mais mutu so yaki te mais a de cœur na famille na. J'espère que ba tu comprendre. Présence aussi c'est important parce que moi signer un artiste et amateur qui a attiré moi le ça quand les ala c'est important mais na personne moi explication par rapport à question tuninga on a monsieur tuninga au moins peine na personne explication non et puis ça kota panzon ka de te ouais tikali wana ya problème te bozunde za nanté so comment mona ton nous a peine de cœur na ba frère na ba sœur na ba mère. En tout cas, ba vie na biso bazana ba je bango ba sala ngona no biso to ya malem beso bojo comme ozala tando sala. Est-ce que vous avez souvenir ya maman chako oh yo tant qu'artiste kasi azama au total pena moi mingi totali moi trop na makambo na ye totali pena moi trop c'est peli biso moi trop kuta bando c'est pesa da ba mère na biso bon ngai. Merci beaucoup à l'assistance de mon ami de longue jambe tout ça toujours ensemble. Toi chité non président. Est-ce que tu promets de Jean Barozoa album de coulage consortivement officiel l'album? Kalaté da na chaba fiche na ba réseaux sociaux na tout na ta ba date na parce que nga ça na ndenge na ça me selon esprit des autres na puis avant l'administration na to boulé to pays. C'était toujours silence humble. Secret nous ala nini ozala pas trop parler tout le monde a bandeko no musu. Na za na respect ya batu. Na za na respect ya batu moni nga balakisanga ke papa za papa
ata papa abotinga ata za papa so mutu akomi dans âge père nanga za papa mama za mama master za master ya en tout cas naza na puissance terre déborder devant bato et puis moni nde to sana émission boye na bika émission bato batala ngo pena fort et puis nde bato batala ngo fort baza besoin tena bisa bango na latina iki opposante ba bino esenga fo tambola bongo lakisa non nga imba bien bongo na ndo lakisa so baba naiki na imba bien bongo na imba bien mais na pena posa na bisa bato tenga na imba bien mais so tali pena elo ebimisanga nga na longwa na temps bato balo bakena apprécier nazo welela mais lo ebimisanga ya tala na nga na imba banzembo ekuba weza pena ke papa oyoka master oyoka mama oyoka ba salité na imba banzembo ya bikolo na imba ça veut dire génération to yoka banzembo na nga comprendre songa ça ben nga comprendre extrait 500 kg na ofini salela ngo santo yo ejali ngai te soki okoti tembeke ne kotuna mama nakola munene na botama na 5 kg 800 conseil ezalaka mpona bakopesa bamourin na bamoureuse ke soki osama mo boye déranger partenaire na o risque ki abotama na 5 kg 800 akomi miyo toloka materazi à cause de l'amour ça veut dire bolingo esenga discours esenga mambo na début na bi Mark Zuckerberg asala Facebook po bato basangana lelo Facebook esangisa biso créer ba Instagram et créer ba blog ebele mais Facebook ebanda yem tabanda muto liboso après na yo lobake yawe pe asali bolingo po mete mami lingana banze munanga ya beloba ebele te ya na mutu ya na libumu na makolo si to chiti na yo au sens biso karata 3 billions na so salengo après to chiti na biso na en tout cas na pesi na mbote d'abord na Mireille Sandoku Babi Diabaka na pesi mbote na mama Emeline Nzemba ya tous pepele mbetolo pesi mbote na petit na ngabule mukuna Chokol Mbemba et puis batutu ba Hollanda biso et puis batu ba s'abonner na chaîne nanga Materazi Channel officiel pour na autre album nanga ata ba feature tout ça là na autre chanson pe na chaîne nanga Materazi Channel officiel so betika Materazi Channel officiel s'abonner et permettre biso le tout album na biso et déranger rabinote pour vos en show Materazi Channel officiel YouTube Materazi Channel officiel Instagram Materazi Channel officiel Facebook je n'aime son nom ba extrait rétro netinze munye susu posa ko balai balangai posa ko lula yo chaque jour mais nga kenda bina ba showcase na mona bina ba si ba bali ba senga banzembo mais na mona ba frère na biso musu baluba na ba TV ke banzembo ngo ebeta kapi yango likambo ka fort ouais yo zolo baté même important nazolo baté pour na mona ke na pe na droit lo baté parce que naza Materazi pe ya mikatete naza na banzembo nanga o bat ba yebi na kisasa normalement na ba boîte yo karata micro bakangi biloko ba ke banzembo ngo ebeta kapi isanga tayo moko mais na kenda ba showcase na mona ngepe tam su côté na binote ba senyo na klika ba télévision ba chepe téléphone Materazi nzembo na ba nzembo sur la promotion te franchement batu bazala mitema malamu ko coup de chapeau à vous cette étoile to chiti na biso na yo ba programme na yo ba dédicace no bena bien programme nanga ezaka kité batu bazela décollage na osala bien mutema okita na osala mélodie bien propre ya goût ekokana elongi nanga pona numéro de contact na biso ya bureau batu bazwa plus 243 90 38 93 756 plus 243 90 38 93 756 wana ba contacter biso na besoin bato ba pesa la conseil Materazi kofinga bato te Materazi dans la avant pour avoir Materazi ta la mission dans le bagi faut mais tout bongisa tout ça si. Merci beaucoup, c'est président Tokabo Nebsonayo. Donc voilà, mesdames et messieurs, là c'est un réel plaisir de vous recevoir cet artiste au nom de 7 étoiles Materazi. Si vous aimez cette émission, dis merci à Guisolo qui est derrière la caméra. Merci aussi à vous et les profs Oiseau Contenant Machine. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là, je vois Ronsar Massamba, partenaire officiel de cette émission, et Varis Abdallah qui me suit depuis ISA Odilo Mampouya, boutique exemple à souhait Archevêque le Bobo, Zéro Fénéa. Restez connectés sur votre chaîne Congo Victoria pour la suite de votre émission. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Victoria. On se retrouve à la prochaine numéro pour d'autres invités. Au revoir. Ndeko ya Congo pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo
okozwa information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima Ibele. Ayokania!